Mbote na balandinio surtout ya Adasate Motivi, soyez tous le bienvenue dans notre émission. Le loto yeli bino mams na bino namakusa. En tout cas mams namakusa nde soma. Bota la elubu mams alambeli biso donc nazo linga ko tia ba commentaire mingi te. Bino moko bota la bon dimanche à tous les abakouk les adasachou. Tozo senga la bino bo sotaka ba publicité te. Ba publicité nde sala ke chaîne na biso eko la tozo mo ba moyen ya ko yela ka bino belema sika. Le loto yeli bino Bekam, la maman des Abakou qui yé moko lelo donc ezate que abenga nanya lamba ke yé moko lelo akangi makusa en tout cas bokoza la décide bota la sila bisalu na kati ya makusa donc ezo yinda sila bisalu azo lamba bo consommer bota la bino na poto musika bodo tuna ye muta ado tuna zate na ninga rande ko mila ksate ba mère kabish ba uta Londres ba vandi batali pondo babi na lakso ko lamba pondo lamba ngona bo mwana benenge loboko zalia loboko zalia ngamo na mitu titolo na bi loboko zalia so mona mutu azolamba ye mo aza fier na aza sûr na ye na aza sûr et certain de lo ba kofiba misapia aza sûr et certain les loto kofiba misapia oui non que galore et s'impose sur la merdu de foot trop simba torofiba misapi kaka ndenge alobi wana parce que mboto eza mwa mystique ya moto moko ba épice na moni eza pe complet na moni ba courgette ba na loso nayebi te bino bolingi fufu bino ki olingi nini olingi fufu basali bino problème eza te nga lia na nga fufu taka kanji c'est bon yo bikiti yo kuto bikiti soki na sisi kolamba kaka nakangi porte alebi bye bye voilà totika sila bisalu asala makusa na ye ben puis neta au grand complet na mona bandembi ba biloko nyonso ba ninyo yo ba biloko ebele makasi na sur toroliara torosepela mais bino bolia bino na molimo biso nde torolia na musuni parce que tozala sila awa ngelo s'impose totika eti asala musala na ye abi olamba ngombe na kati ya cuisinière mandaku na Londres wana bapanda mundamu na bio quoi qui m'a moi mindele belé voilà il m'a moni épice naturel plus naturel hein et tout on a moto et to capro otumba ou bien comment na otumbaye atoka ka mukie so atoki ka mukie après na tumbi nesko ninga za na to ke chai na moto voilà maman si la commune na niveau routier so na moto atie ba épice biso moto moni ba épice nyonso atie abi ata mingi na kibomboka mingi bio parce que trop de biloko mindele pe babi cancer trop de biloko mindele pe moi genre na rata nzoto moi muscade moi ndembi moi ni biloko moko naturel on nzamba sala et sala rabiso pe bien donc voilà ye wana kuna tout à pondu na biso mais quand pendant on dit au ciel l'autre non la banana non donc la banjola mbarita anana ko lemisa ngonda musiko ne na inatia ba ingrédients o komona na kocha na kata pondu sala mabete ngombe déjà na kotsa ke ngona ils na cuisine kuna réchaud na entamé étape ya sauce pour na ganeta koto na ya bino botala kaka voilà babi makusa bastar nde yango yo makusa bastar papouche Yves Louvamba Top Vision makusa bastar yango avec la star Sila Bisalu Bekam veut dire pondu abaki pondu na kone on peut kuna kone zopela alambaka na yo bakalambaka tete alambaka pondu na epe na bakoni ye mo pe azotuta yani kisana na été mora tout donc c'est une bonne chose ye wana kuna gelo s'impose azu ba épice na ba ingrédients na mona ba courgette awa ye mo lo nga longola posote na tout on a pondu po so longoli poso vitamine nyonso ekei mais ça la bololote te jamais ça la bololote ça bololote yo zela ko goliath yo komona makambo zao muto ami tutaka tolo te menazo mi tutatolo à part courgette naza na oignon naza na ciboulette naza na piment vert naza na poivron naza na aubergine naza na yo mona biloko na chana mboto na sombaki na kochana kati mboto kute tape na nsiko te ba onde na zotuta na nsiko na pondo. Ok, tozomona azana courgette nae, azana poivron vert, ana piment vert, ana ciboulette, tondembi, ana aubergine, courgette, ba oignon. Donc, on dit ah, ils étaient
ezali biloko nyonso eza na se wana. AIP AIP ezali ye wana baepise na ye abasi na ndembi azokata yango ka ndenge ezalaka. Bato nyonso bayaka congé awa balelaka nga nalambela bango pondu, bamosusu basengaka natinela bango bol na Lambert de Paris. Camarade nanga Domiti Makinza aza molambi munene mwasi wana. Mwasi adi londole metanga ndimaka ngaki sayelanga bola pondu glacier ya pondu ya seki loboko za. Top Vincent Yves Lubamba. Qui avait dit que malamba raté mais lampe blora passi moi tilapia na kosala ba tilapia te na kosala ba cotiste te ba monela nga ba benga ngo étape facile. Na ba ikifuna lakisa bango kinga na lamba pondu pe ya koni. Basi boni bakimaka moto. Surtout koni. Donc veut dire pondu et l'aura pas si oh basi mingi balambarango vraiment té c'est pas l'ambiance à la moins genre mais oh non mon déjà laisse-moi vous dire chers amis internautes et ça moi bien parce que mon na servi le moment na ko chambis na ngai mboto na ko chama mafuta mbila na ngai on Joël baksela bango kuna bamela bomela pourtant bokolia pondu na loso e lobi na dintazi camarade nanga Beckham pondu ko yola mango na Bordeaux te ngabi makasi na mino na Lambert de Paris na porté bato bazo senga siko moni lo na boya kolamba pam pour na dérangement pour ceux qui va découvrir bu na ko zala mbete makasi et comme ma manifestation ba fête Beckham oza wapi Lambert non mais non c'est bon ça vous na raté Beckham Abiba koyo kasango Beckham malambi pondu et ça lokito donc vraiment lokito bilemo bo moninga donc ya olobeza mingité sima ngombe non mona ngombe te na sosote soso déjà na sina tokisi yango wana na ina koma na étape ya biomo moni ndenge zotoka vraiment izotoka vraiment ezotoka et chers amis internautes donc pour et les katé maman déjà tango kokanga na te na sisa nyonso pondu oyo mutaolia fufu aolia nango mutaolia loso aolia nango alia makemba aolia nango papa Yves Lubamba mokolo koyaki sasa naza sur osenga ngai mwana ngai po benga nga ma fille c'est nga pondu na mimela baleki no balia kuna na mama kuna na yebi ko kusenga nga na pondu oyo kalingisa nga pondu nani naza suna ke paka mana nga dada mondele pondu na ifu na mimaka bol ngabi dada fula kisanga pe kulamba pondu dada mondele la kisanga kulamba pondu na sangisi na mayele o balakisanga na baboyimbu ya mimi ya fifita nazo ki ba vacances pa bango na limite kuna do baya beya bana olakisanga kulamba pondu malima ni malgré tout nazako kima mais moni mini ngalesaka miso pasi linga bakoni non mointe voilà babi mwasi abangaka moto te balakisanga pondu donc nalinga pondu makasi pa dada mondele nalinga pondu susu balakisanga pa baboyimbu to bango bazali so balambi pondu so oyepa baboyimbu fo me mapondu na lelite matanga te me kolamba pona kosepesa bino maya miso voilà donc kimi na biso si là parce que milinga za mo makasi excusez milinga bakoni zalaka bongo aza mwasi alobaki kolamba na bako kapisi la bisalu notre star c'est biso makusa ba star on a déjà la table donc si la bisale makusa ba star je vais que moto alambi apeti si la mais je suis obligé comme vous pas là donc on a accompagné nous ça de la vraiment intéressé parce que kolamba moto wana sur le bloc on est sur côté ils allent quoi coupe ferme boli misanga boli treta kene ki wenze retard la bandi kolamba retard voilà résultat yango yo quand bien même besoin d'y être c'est boya en esprit biso de tolia physiquement on a bien invité dans à la table on va comprendre qui biso toi na winok moi ben impression na bango ba olia mais to déranger bango pour la bino moko bomoni donc mama na biso na kati ya makusa ya star bino moko bomoni alambi pondu na bakoni ba fille ebele bana basi ebele bakoka olamba pondu te atanga nde naza boya ya na poto koto na ozwa bakoni wapi na lamba atata onazaki na fuki ngala ke no lambelo pondu na bakoni
et simbate. Alors donc ici la bisa le bravo le boko nde ya mama le boko, hein, maman na biso femme complet pap penza akosepela ozala o alingalia ameka na le boko ya Afrique ye wana bwaka mikuna na pondu o ameka le boko ya ndenge na biso koto ya bapoto ya lasagne ya biloko ebele ye wana bwaki. Donc mamsi mwasi complet alamba kitoko nyonso kitoko cinéma kitoko. Donc si la bisa lubeka me pomba scène la maman des abakuko les abakuki oye les adasashu oye les loto yeli bino mams na bino botoni samine sengo ya komona bekam alambeli biso pondu batia ngombe soki lomboto. Donc bozala wana branché bo consommer chaîne na biso bosotaka ba publicité te tolingaka bino yango tozo bondela bino sepela na musala adasa oza na moyen kotindela nge eloko te. Mais la seule façon oyo okoki kosunga nga eza na kotalaka ba publicité na nga. En tout cas kosote ba publicité te soko linga adasa soko linga asila bisalu kosotaka ba publicité te. Toza awa pona bino tozo continuer toujours kobeta c'était babaku film asika ezo banda tozala makasi na ko partager tozala makasi na ko sala partage bat nyonso o batala ki film suspect bokende kuna botala film na biso suspect tolinga ka bino topesi bino ba bon dimanche à toutes les abakuka à toutes les adasashu nzamba lola apambola banda kuna bino apambola ba vi na bino. Bye bye.